Très chers fidèles Internet de Eurotech TV officiel, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis votre humble servante, Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Avant, je comptais dire merci à mon papa Jean Pouy, merci, bonjour à toi. Je vais dire bonjour à Andy Ozaki derrière la caméra, pourquoi pas Vincent Tamboué, bonjour à toi. Quand na fils moko côté kozwa actualité c'est non fils moko kwa dans les kwa kolobela biso azo ça la prête de presse lelo yango toyé kozula bino ba mange boye ba continuité na eloko ni alinga loba quand fils moko kotoko tato yokai. Très chers amis de la presse de la liberté, je voulais un peu m'adresser aujourd'hui au peuple congolais tant que citoyen congolais combattant de la liberté. Pour être bien écouté, je vais parler à Lingala, valoriser notre langue nationale. Peuple congolais, bino bato bozolandanga ba papa, ba maman, bilenge, président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, asalaki déclaration oyo alobaki ke akodeboulonner dictature na ba système nango nyonso ya bantivaleur. Déclaration na l'air asali yango epesaki biloba epai ya bato ya ngambo ya FCC ya Monsieur Kabila. Ok, bato ya ngambo ya FCC babosanaki ke Félix alobi kaka oyo père na biso politique abanda koloba, il faut mettre la dictature hors d'état de nuire. Basalaki biloba ba juge yango o balobi ba déclaration ya ba militant. Na yango toye ko constater que l'air asali déclaration wana na makambo esami ya ba gouverneur ya corruption o ba bimi cadre moko ya parti o babengaka parti du peuple UDPS asalaki déclaration te. To constate na ba vidéo ba cadre misusu neti ba Jean-Marc Kabund na kati ya ba pique-nique likola ba cheval et chokaki batu nyonso. Qui aime bien châtie bien. Nasalaki ba déclaration o na kondanaki eloko wana. Ça fait un temps Jean-Marc Kabund azali lisusu neti Jean-Marc Kabund o Tshisekedi atikela biso parti na ba faci te. Akoma rare na permanence, akoma loin na base, akoma des bureaux wana na lobaka ngo déjà. Et sali ke makambo malamu ekomamaka na zelo, mais ya mabe ekomama na mabanga Bible lobi. Jean-Marc Kabund azali parmi na histoire ya UDPS ba meilleur secrétaire général o nga na yebi, mais azali susu na ndenge obiso tokanisaki te. Komona ye na ba ubewa comme si ki amitié ya sika na ba occupant wana esalaki bien te na opinion. Le problème ezali na ye kovanda na lobi non kodeboulonner wana au président lobi
eko risqué ekoma oyo balobi neti slogan tant que gardien du temple nayaki kozwa initiative ya kolancer oyo babengi marche de soutien na chef de l'État na politique ne ya kodeboulonner na baenseignement ya Tshisekedi aloba mutu nyonso akoki kosala oyo amoni eza bien pour na parti na ye. J'ai initié cette histoire pour eza bien pour na mboka pe pour na parti. Na trako na simbi na informé hôtel de ville conformément à l'article 26 qui na kotambola elongo na ba congolais misusu pour na makambu oyo na kotangela bino. Na informé la police. Na kati ya trak naza mutu akoloba peuple congolais pour l'intérêt supérieur de la nation mobilisons-nous comme un seul homme derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à une marche pacifique pour déboulonner le système dictatorial, la corruption, bref, les antivaleurs, et protester contre les élections catastrophiques des gouverneurs corrupteurs. C'est vendredi 19 avril 2019, lieu de rassemblement, échangeurs délimités, point de chute, palais du peuple, prenez-nous en charge. Marche wana, objectif nango ezali, soki tosali tokomi na niveau ya palais du peuple, tokosala o babengi lecture ya mémorandum oyo tokokomisa yango pétition ke bato bakoka kosigné na ntina ete balongola eloko bayela biso ya suffrage indirect ke bato bavotaka na place ya peuple basénateur na babourgmestre na bagouverneur peuple ye moko avotaka bango parce que tokonstate kopesa mutu mandat vote na place ya peuple moto a moto te nzambe moto bazo corrompre. Donc tokotanga mémorandum oyo ezali kosenga applicabilité ya article 5 ya constitution oyo elobi tout pouvoir émane du peuple. Likambo akokamwa lobi mardi avant nanu mardi nayoki ke Ligue des jeunes ya UDPS babi bakosala marche mercredi. Nabengi président Ligue des jeunes Yves, président de la Ligue des jeunes ayebisi nga eza bongo te. Naye kolandela yango eye kopesa ke eloko wana alaika tout simplement pour démobiliser bato na marche oyo tozolinga tosala ya kodeboulonner dictature. Toye kokoma oyo baanile marche yango. Lobby le mardi na 12h nazwi information M. Jean-Marc Kabound abengi ba président ya ba parlement debout epa na ye na Kingabwa. Point à l'ordre du jour na kati ya réunion wana ezalaki ke bazala calme bakozwa misala bakende koyebisa bato ke marche wana eza annulé. Ekopesa l'air na yoki yango lelo na ntongo nakei na niveau ya baparlement debout nde bomesa komona nakutani na quelques présidents ya parlement debout oyo balobi ke bayebisi bango epa Kabundi ke marche eza annulé. Donc tokoki kosala marche ya kopindola dictature te Kabunda boyi yango. Là asi atiaki bao bulemsu boyokaka na banzela ya ba TV oyo babengi yoka son
atie o babengi Théo parmi ba président parlement debout na tina babundisa marche oyo nazolinga nasalisa oyo eza mpo bakomisa papa na nga premier ministre te eza mpo na kosoutenir Fati na yango nalingi naloba ke bino moko botraite makambo wana mpe bojuge yango. J'étais informé comme combattant que la marche aura bel et bien lieu. Ceux qui va combattant bazana mwana nous retard ya ko comprendre que Kabunde a lati poswai de pes. Maza déjà muto FCC. Un jour ils vont comprendre bazwaka retard à ko comprendre mavungu. Mais baga ko comprendre après que j'avais déjà mené une action avec la force du progrès ya ko benga na mavungu. La marche aura bel et bien lieu. Tozo banda marche wana vendredi le 19. Un long voyage commence par les premiers pas. Et marche tozo bandango vendredi oyo. Muta kufate po amona. Et ko kangaka Congo mobimba ndenge ba marche contre El Béchir. Et kanga o babengi Soudan. Mais c'est Kabound a réuni le président du Parlement debout, moyennant les $100 pour marche et salamate, marche de soutien à Fati. Ko déboulonner ba antivalère, il faut to bandangona on a kati na biso yu de pes. Je tiens à dénoncer ma Kambouneti, il y a conseiller stratégique, il y a président de la République. Boke mission officielle, mais c'est Mvidie Timanga. Boke mission officielle, il y a l'État. Ok, kuno komi kokende ko implanter parti na yo. Mais la mission officielle, il y a chef de l'État. Ce ne sont pas des choses autokoyo kotika. Bino batwayi de pes. O bozolo banangai. Bino batwayi de pes. O bozolo bananga. Bino batwayi de pes. O bozolo bananga. Bino batwayi de pes. O bozolo banon. Eza makambo ya famille. Il faut que bomba on la kati ndako. IDPS eza makambo ya famille te. L'IDPS c'est comme OLP. Organisation de la libération de la Palestine. L'IDPS c'est le parti du peuple. Nous étions redressés en l'air et zamouké. L'air et zamouké, il faut vous redresser en haut. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Nazo profiter na occasion. Ko lancer message na bande konyonso oyo ya lamuka. S'il vous plaît, baloba singa famille et ben dans la mekata na raté. Politique à président de la République Félix eza politique au balobi ya réconciliation nationale. C'est-à-dire Fati Azali au balobi président ya batu ya cash na batu ya lamuka. Baloba na français, l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Pour l'échec, okoyoko mitumba nzoto te. Baloba pe na français, l'échec, c'est le plus grand professeur. Baloba pe lisou na français, Lazare n'existe pas. Lazare n'existe pas. Fati n'est pas président par hasard. Baloba na ba saintes écritures que tout pouvoir vient de Dieu. Ezabisote batwayi de pes. Nde tolobi que pouvoir ya Fati. Le problème ezali na moment où nazali ko s'adresser na bande kwa lamuka. To bunda biso na bino pona to longola dictature, to déboulonner dictature. Singa famille
ebendanaka mekatanaka te tofingana bino mpe bofinga tobombarda tobeta na bagrenade mais soki tokontinue kobeta bagrenade le système Kabila oyo azokende kotia leki ne Zoe gouverneur na Tanganyika po Tanganyika ezali na oyo babengi rivière na Tanzanie po basalaka bamafia système wana ekokontinue soki biso toza divise yango nde nakosisa eloko te nakopesa bapeuple ya Tanganyika merci mpe longonia mpo bokotaki na kati ya assemblée provinciale bobetaki badepute corrompu wana lokuta. Le problème qu'il y a c'est quoi? La marche sera bel et bien liée. Naza na besoin ya soutien na bino tokosala yango vendredi oyo ekozala oyo babengi début ya sensibilisation mpe na soutien na bino tokokontinue kosala bamouvement wana jusqu'à ce que ekokanga Congo mobimba coin ti coin mpe tokodeboulonne oyo babengi dictature ya occupation. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Pour na ba contact nyonso. Numéro nangezali plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 pour na baye bakoki kopesanga ba conseil baye bakoki ko soutenir nga na action nazo sala pe pour na baye bakoki ko remonter nga moral na makambo yo. La marche aura bel et bien lieu le 19 à partir des avant-midi. Mouta Koufate pour Amona qui vivra verra. Merci. Merci wana boyoki fils molobe fils mkoko mwana mboka boyoki nenga zolo kaka mikolo bazui pouvoir kaka mikolo parler mais kaka mikolo diviser nge kota na IDPS wana za ba propos ya fils mkoko. Quant à moi Carmela, je veux dire merci à mon papa Jean-Pouy, merci à toi, merci à Andy Oada tout le temps la biso pour ça mange pour ça en grâce Andy. Quant à moi on se voit à la prochaine numéro, bye.